Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les internautes du monde entier. Je sais pas dire bonjour, ça dépendre na air ou bozolanda biso et de profiter d'un moment où je peux couper ça mes condoléances na artiste musicien et na biso babengi na kombo ya Koffi Olomide. Ba condoléances na vraiment mingi pour out kobongisa mama na ye, eza vraiment pasi kobongisa mama, c'est vraiment un être très important pour nous. Donc to profiter d'un moment où yo pona couper c'est vraiment ba condoléances na ye. Alors lisolo ezaka moko to kamwe na matanga mama muninga bamso ba profiter na sima matanga mama muninga pona ko sala base. Mutu vraiment na matanga mawa na tanga pasi bino bozo profiter na sima matanga po bino bosala ka ba base na bino. En tout cas mingi cible na biso to kemba moko direct ozala direct pona obeta lisolo ya Rafina Itumba. Je pense que bino nyonso tout bolandi ba propos oyo Rafina Itumba à tenir contre mutu oyo aza sous invité, mutu oyo azalaki cher pour un artiste na biso musicien ou babengi na komba Koffi Olomide, bolandi ba propos tenir et pas ya Rafina Itumba. Mama mi mata mesele mbaki. Mama mi mi wese sile na munoko. Mama mi adobi misa maloba bien lisute na munoko. Koffi Olomide nga sele sebiso ba vantir ezanga tina mama mi esa saki avese mbange tenga maki. OK? Mama mi asaki déjà avese mbange tenga maki. So tali mama mi osepelo kangane selfie te. D'accord? Po mata melalaki mbange tenga maki. Pour nzoto lembaki kingwe diembeli mais attends allez-y vite comprendre bolinga bo komisa mama mi grave bolinga bo bolatise soutani ya mama Maria mais non c'est pas ça. En tout cas, ngai na part nanga vraiment Rafina Itumba qui si baluba soni parce que nakotala de un baluba to ebi bato baza bato a respect baluba baloba kana respect ba ebi ko vanda na bato et ndeko na biso Rafina Itumba sali penza bongo ezali soni ya baluba baninga baloba batuna ka baza tuna ki base te po avant ko sala likambo fo ko tunaka. Je pense que ndeko atuna ki te memie na ndenge memie lelo aluka ko zwa base na sima matanga muninga yo na tanga muninga baninga ba olela balela kelongo na baninga bazui pasi yo profiter na sima pour nous ça la base et ça vraiment pasi pe soni ceux qui osaient qui na ba compte à rendre na on a vie Koffi Olomide nde bozalaka ba ki makango na yo prometteur ba bloc belé po yo o meka kokoko ya poto po yo o prometteur ba mapango ceux qui mituka et simba tende yo kota na liwa muninga mais laisser les morts se reposer en paix ba kufi photo tika bango kimia yo mutakufi ça rien à voir na makamna bina bolingo so via liaka escroka kayo na ndenge na ye you faut finga vie yo finga mama amite mama mia camarade notre Rafina Itumba se permet de dire que mama nya kola ki poso elembaki mino esila ki bon mama mi mata mesele mbaki mama mi mi wese sile na munoko mama mi adobi misa maloba bien lisute na munoko Koffi Olomide nga sele sebiso ba vantir ezanga tina mama mi esa saki avese mbange tenga maki. OK? Mama mi asaki déjà avese mbange tenga maki. So tali mama mi osepelo kangane selfie te. D'accord? Po mata melalaki mbange tenga maki. Pour nzoto lembaki kingwe diembeli mais attends allez-y vite comprendre bolinga bo komisa mama mi grave bolinga bo bolatise soutani ya mama Maria mais non c'est pas ça. Oyo Rafina yo kasi yo tikala ndo zawana to pesa rendez-vous dans 50 ans rendez-vous peut-être dans 30 ans après vané so bota boti débat na medi bumo c'est déformé et so be puis au sandengo zala kita aujourd'hui parce que tu brilles encore ozo briller batnyo so to ba mo na Rafina Itumba va na poto azaz kitoko nde ozo se permettre ya refinga maman apesi naissance na bana ebele peut-être les mots français te compliquent Rafina Itumba okomti na niveau koloba ke Koffi na âge ni ngazana ba ko benga yo felete. Je pense pas que c'est important que Koffi Olomide attenisse la biso ba larme de crocodile en plein vidéo boye. Non, on n'en avait pas besoin. Koffi Olomide za moi mukete. Koffi Olomide na ajini. Azo le lalo mutu moko boye atikali orphelin. Est-ce que na aja Koffi na toro benge orphelin? Ouais. Orphelin tes points, même si orphelin qui par âge, tu t'es trompé. Au lobby bilo au moins pour penser peut-être que tu au lobby bien, mais na mi toi bat au lobby l'autre côté. C'est pour ma première fois na mon hobby ma zoba ma casse iboso ya ba landi na biso balanda biso. Au oui des fois ce magamba au lobby ça te tika ko loba biloba loba. Tous les karaté badinga bazana pasi na sangwa matanga biso to yeba to yo ka kutu mutu ba kufi bobanda loba na ete mais OK que tala mutana na matanga. OK ko compatir na bango parce que
muto akufi akozonga lisu te yo komo okozwa audace wana lokwa balesaki yo kindoki ya otelema liboso obengi journaliste abosala na émission mpo kende ofinga mama mi ya camarade na yo te rafine nde ofingi mama mi eza lokwa ofingi mama na yo te. Est-ce que tout n'est base tant au salaire mamba bon base na bino pena baluba pena oyo kisi sonyo tout n'est base parce que fa on ça les kambu ba tout na rande ko moi si yo ko se permettre to finga mama ni mino sila ki de na munoko mama ni poso elemba ki rafine o tikala libanga te o tikala ndongo zawana te to pesi au rendez-vous to mona yo pendenge ni nyoko koma ba photo circule quand même les paroles s'envolent mais les écrits restent ça demande yo lobby wana lobby aux 8 ans na aux micro pour na finga vie na kofi so via baby saki fa ko luka vie na obosila na ba compte rendre na bino mibale via tinda ki oza la fille facile te so via lia ki aleki na e maram na bino c'est sila ki rafine yo ko potango mama amita mama miaza camarade na te rafine tomba e bandi no ndenge ni nozo das wana o luka base parce que depuis kenda poto so na mamba ki journalisme oyo ya ki chronique fois oyo to ebeke déjà yo opezaka na lisusu te osala na lisusu ba vite bat balandaka o te na compte na oza so na 680 soki combien abonné à pamba donc oluko koma no kaka ozwa base moko o maitsa ba abonné na komba bato mama ami na komba mowe mais ça malédiction ça ofinga mama na est-ce que pensa ki na makambo sala wana bana mibale linga vieza mulai ndo kenda banzela na ya mai nzamba protéger yo leka okoma na poto lukosa vino na ndenge na faut pas beta masola bato yo ndo sali vina wana ndo kende ti ba poto chokoma bato ebele babimana yo mutali boso décevoir yo na vieza vie kofi so a décevoir yo ba msusu bon ba msusu to bito tanga ba kombote randonga ni nyola tele na motema ti lelo pono yaka ka bando finga mo we yo aza mama na yo linga video nga sandeni. C'est un homme de médias et lui, sa vie, c'est comme ça. Il passe toute sa vie devant la caméra. Soit à un concert, soit à un studio, soit à un clip. Amuto no se message na ye na ndenga mawa yo critique ngo kakwa ko sala vidéo bongo te. Fa sa vidéo ni. Yo se la biso vidéo zo lela bo risque na liwa. Ko se la biso ngo poane. Grèce, nzamba bolingo, nzamba mawa, nzamboyo. Kala mai na tamboli. Bateau grec, c'est grec et on soit biso. Rafine tomba yo na nzela mai yo na bana yo zo lela lokwa mwa mke nzamba bikisinga na liwa osalaka ngondeni. Donc yo pe vidéo na ndo sala fait to zo vidéo na to critiquer to lo ba toi tu pouvais pas faire cette vidéo ya lo ba ite nzamba bikiso sala ka biso poto talani poto tala ondengo katsenjela mai to komi na poto to ndeni Rafine tomba avant ça di kambo batu na base ozo yoka batu na base mutu so azwi sangwa mawa liwa eza kesengo te na manto ya batu liwa ezelo ko moya pasi to yaka ko compatir na bandeko to mona ngo batebele na lobisa mutu na temena tango liwa mutu asana makila na mayo no tuna ona ntongo zo ba courage na ba audace lo ba makambo na Rafine tomba musisa ya mawa bakata musisa ma apela la vie na oyo ndozana bakatango TV eza na nka bungu moi senya soto azo a déception yo ko lata vie kofi bungo teti na suko landa tina livre mama ami n'a rien à voir na maham na bino na kofi olomide laissez les morts en paix, laissez les morts se reposer en paix et comme sibiso endeti mama ani ngo landa okakati abando lando la banzela no nyos to abanda ko landa yo po makamu na yo ndeza wana esimba te tika mama ami avanda kimia so za ba compte rendre na vie kofi po alia yo akosa prometteur bloc ebele simba te landa bossé dans la bino mbali metika mangambaliwa oyo eleka vraiment na kimia. Je pense que balance bolanda biso bozo comprendre pour anine Rafine tomba zo se permettre ko se manquer na liwa ya ndeko na biso o babengi na kombo ya mama ami. Je pense que vous avez compris la raison zaka moko zake Rafine tomba zaki na ba relation na vie na biso kofi vie kofi amona ke kaze loka olia aleki na ye sili elo ni ne sila raté alors ya lata ba enwana tilelo bomoni ba video ya komi ko sala na kombo ya mama ami atikala ozala camarade na ete mama maza mama o aboti kofia ndenge mo pa koza lokwa mama o aboti Rafine. Alors le comme sou ya passe ça que tout moni bandeko baso sala ba interview par-ci par-là o no to kenda ko kota na matanga ya vie na biso kofi boy biso to kota matanga za peso bakangela ba tout porte te. Je pense que na matanga porte za la car grandement ouvert batika ka mutunyo surtout o ya ko compatir na bat na mawa ba ya ko kota pona ko ya ko tala biso mais quelque part ce to bito zonga sima batu mususu bazako asalo déjà mabe ozata na posa lisusu zonga la vie na yo
ozata na posa tato zui matanga jiro lobi te o penza na vina nga vomi tozala na ye musika po ba matanga nde eza na pesa matanga bato ebele bazoya na matanga mpona kochola bato ebele bazoya na matanga mpona kosekola baya kokompatir na ndeko na biso Kofi bango bazoya na mpongo na ndenga koseka bango na bango nde baza na ba garde d'esprit zaka makasi o mutu abona ye koyamba où est le problème eza na ofeti te après tout eza matanga so mutu abona ye koyamba yo vandi na yo na kenga kimia tokomomona bandeko bakomi kosalela yango ba émission bakomi kosalela yango ba émission par-ci par-là ezalaka nini bandeko boluka ba business ma bato bolungwe ba chroniqueur ba chroniqueuse bokomi ba chronifuati bokomi ba journaliste je sais pas na benga bino nani pona sima bato ka bolinga koluka base na liwa na mutu akufi na ye akozongaka na ye lisusu te na minute so tobenga corps na ye komi ebembe bino bozoluka bolukela ngo base na kati bino nde botika la vie bino nyonso tu bokufa. En tout cas je suis déçue de il faut le dire na comportement de konanga Raffiné Toumba atika eloko wazali ko sala donc so azana ba compte à rendre ya yena vie Kofi akende basisa ona ndenga malembe atika mama Ami akende ko pemba na kimia parce que mama Ami aza camarade na été aza kwa mamo abotie akanisa te ndenge ye lelo aza ona Raffiné Toumba akotika la ka Raffiné Toumba rendez-vous dans 20 ou 30 ans déjà akoza disundenga aza ona te yepe poso ko lemba e mino ko sila e nzambe pas permettre e passer là ba ajo mama Ami asali parce que na bat loi ba Raffiné Toumba je ne passe pas des choses à déjà impoli aux a mal élevé donc se permettre ko finga mama muninga donc je ne pense pas que so nzambe ngati la 80 ans ngoto 70 ans au koma sona joana donc yeba ko bongisa nzela na yo et ça te so bino nyonso tout bon na comprendre bino pété ba journaliste na ba chroniqueuse je sais pas ba chroniqueur ba chroniqueuse et ça ne so beaucoup mi poto bolata ba zel bozalaki awa na kin bozalaki respect bozobanga bino wana sima ba star kolela vie na nga kabela nga pesa nga sombelanga so bokomi poto bozui ba zel bokomo mona lokwa bokomi na mboka oyo ezalaka keko boza ba intouchable mutu akosimba bino azate pote kosa bino te soki Belgique yo zali Raffiné Toumba kosa ote contrôler ma langage na yo avant koloba faut ko tourner le lait mon ba lebele pona koloba tande ti ba seka bo ebomba makimi suite ba message yo pesi pa vie na biso ko fait suite ya ba émission yo sali ya liwa ya mamani etumboli batu nyonso révolté mutu nyonso tu abandi koloba bana ndenge na ye osafia soni osafia exposition to mesani ko mona nzoto na yo to mesani ko mona yo na internet bongo olakisa biso ba vidéo zo sokola to na posa na ngote biso to na posa information lolenge mo pesi biso information te mo ki pona ko se manquer na liwa mama muninga tika nzamba mama Ani amona yo abimela yo za na kimia te bande ko balandi to suki wana vérité to zaki na pona obimisa vraiment na liwa mama Ami et na wetali ndeko Raffiné Toumba pourquoi ça ki ba vidéo wana je pense que vous avez compris pourquoi ça ki ba émission wana parce que ça ba haine ba compte à rendre ina avec Kofi dès que ça ki alo makamba zaki na koloba abonnez-vous massivement dans notre chaîne et tout le monde a une prochaine numéro bye bye.